Voilà. Bah bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Balandinho soya BBC. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir. Ici que les Bino partout dans le monde. J'espère que non. La grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'alloba toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota, aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Alors, bah bonne soirée, hein? Déjà dimanche, bah bon, pourquoi déjà, hein? Alors, bah bonne soirée, na bino nyonso, ici que les bino. Voilà. Beaucoup tanan to solo la grande famille, beaucoup tato solo la, beaucoup tanan to solo la. Izanga wabino BBC Mpoi TV. Alors, j'espère que non la grande famille Bokina qui église, hein? Et réseaux sociaux, ce qu'on a dit, les réseaux sociaux, Sambilanzambete. Avant tout, c'est Dieu. Dimanche, c'est à jour à Losambo. Alors, quand Nazaki n'a pas Losambo, journée à l'élo na tongo, Nazaki na Losambo, l'élo kututo umela qui te mis 14 heures, na kuti ba appel, ba message. Et voilà, je crois na répondre pe na bandiko mususu. Ba ono na répondre te, sûrement na ko répondre kaka. Voilà. Beaucoup de gens ont aimé pour partager. Famille Libota, bon, shalom, 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 shalom. Les shalom, bonjour, bonsoir. La Chine, on est ensemble avec vous. Et les Dinachou, ça c'est la famille. Ici, c'est la famille, quoi. Voilà. Bandeko, je crois, bon, mon titre, bon, mon photo et miniature nabiso. Moi, vidéo, zoli kawana. Le monsieur Obabengi na kombo ya Simeon Obakanga Kilobi, aza déjà libéré. Toyebi que non, lorsque Akangama Kilobi, je crois ngai BBC na yebisaki bino bien alobi bandeko eza na je moko esalemi wana bato babandaki ko comprendre te. Je crois bato bako comprendre sikoyo. Bomoni likambu ya ba trois bato oyo. Wana tozomona ye Simeon, tomoni Eric, tomoni pena Deborah. C'est-à-dire que non, babimi na poisa. Je crois na ba analyse nanga na bandai koloba toujours que non bandeko eza na je moko boye basali trick moko boye basali awa mais tokoyeba kaka vérité. Boko comprendre que à partir à vidéo oyo après sortie il y a arrestation il y a Simeon Deborah wana Eric wana, c'est-à-dire que non ezaki déjà coup moko monté ou encore coup moko déjà basaki basi ba préparer que non tout ça la boye tout ça la boye tout ça la boye. La méchanceté. La méchanceté autour motema mabe ya batu. Mais ce qui kaka na ba oba na biloko o bango ba o sala que non ba ko s'en sortir. Peut-être pour na ba vie na bango et ça bien. Mais ce qui ba ko s'en sortir te na oyo bizaleli o bango bazo afficher eza participer mawa ya koloba que non, c'est-à-dire que non bo baby si vie na bino. Chose grave, voir d'abord la fille, ou ce qui la dame, non, parce que c'est une femme mariée, ou ce qui Déborah, ce qui Ninyango, je sais pas moi, eh, azape na kati ya ben oyo, moi si ya libala. Moi si ya libala. Vous comprenez les kambwango, bandeko, to sala makambu, ou encore, to agir, ou encore to réagir, na ndenge moko ya keno, batu bazana mitu e salaka. Likambu oya batu misatu oyo. Muto abandaki liboso kobima ezaki Deborah. Ba dire à Deborah, vous allez vite comprendre que non, ezaki déjà coup moko monté. C'est-à-dire que non, soki to moni bango misatu boye, to mona déjà que non, ba cible na bango eza nani, eza Belvi, eza Irsil Pechanga. Parce que Deborah lorsqu'à bimaka alobaka babiloko moko boye soki bozo se rappeler et que non, makambo ya nani ya Gomez, boyebi une main noire ezaki wana bozo yeba. Abima pe akene sou musika asita pe comme soki a Belvi o soit disant Belvi nda bimisanga so elo mo bongo ba manquement moko ezalaka na sortie médiatique na et pour ne pas peut-être ko zongela ba makambona parce que ça ba makambo moko abuzoba. Le problème c'est quoi? Tolingi juste ka to loba boye. Vous savez na mokilo ya se bandeko lelo nazaki na église hein na partager ka na bino na partager ka na bino bandeko bo aimer bo partager hein, s'il vous plaît bo aimer bo partager na partager ka na bino comme ça pour na ko ramener juste savoir et beau comprendre Matéa ya biso et auto Matéa oyo pasteur atéa ki biso lelo ezaki que non ce que tu auras semé c'est ce que tu vas faire quoi tu vas récolter.
Nde matéa ya lelo. Nde matéa ya lelo. Je vais partager avec vous. Je crois, totanga que je dois partager avec vous. Boyoki, na ofongoloka bino muke, matéa oyo batéa ki biso lelo l'église. Thème, topic, ezaki que non, c'est que tu auras semé, nde oyo kosa nini, oko récolter. Vous comprenez, hein? Bandeko, toke, na opesa bino verset. Galates 6, et Galates 6, verset 7 à 9. Vous Hollandais, hein? Galates 6, verset 7 à 9. Vous savez, na mokili oyo, na pesaka bino briefing ya muke, ya matéa ya lelo, parce que makambo na omona sur les réseaux sociaux ezo kende, bandeko, bosala makambo po na sentiment te. Ndeko, mabe nyonso tosalaka na sa moyo oyo, okokende na se ya mabele te, tant que mabe oyo osalaki obuki yango te. Donc, soki yo zo régner na mabe, ndeko na nga ndeko mwasi, kaka na sa mabele, okokufa te, ti oko récolter oyo yo semer. C'est-à-dire, il y a deux sortes ya ko semer. Oko semer spirituellement, okipe ko semer physiquement. Ba oyo bino bozo sala oyo bo semer physiquement et boko récolter yango. Parce que ya ko semer spirituellement, wana ndezaka sikoyo na bokonzi ya likolo. Et pas nzambe kuna ndo ke ozali futi nango. Mais oyo zo seme kaka ya na sa moyo oyo zo seme butulo kwa moyo zo seme ya batiraema ya kokosela batu ya kobimisa ka ba audio ya ko monter makambu ya kolinga ko diviser bantu ko séparer batu na monde ya ba artiste na biso ndenge ba comédien bazo bima bozo ko bebisa soko tali bango nyonso misatu wana baza ba artiste comédien. Dites-moi, musala ya art eke liboso ndenge nini ezala tate ke non ba chroniqueur sont encore batu moko boye nde ba monter eloko yo mais ça je sais pas nazo ye ba na comprendre te non comprendre te tozo kende wapi. Est-ce que vous les artistes comédiens boza batu bozo comprendre likambo bozo sala eloko na bota na mwasi oyo bota la mwasi munene o azanga forme o nzamba limbisanga franchement et pe ça passe. Donc, ndenge bazana na bango nyonso misatu, succès boya nzoto. Siko le fait que nos succès boya nzoto, bota niveau bakomi. Siko soki to bito kene siko na bino ba artiste. Bozo tombola musala na bino to bozo bebisa musala na bino. Tout ça pona nani pona mutu moko o kombo deza sila bisalu, mama loketo. Bande kona uti ko pesa bino na pesi bino pena verset ya Galate bo kene botanga boko comprendre parce que toye na matéa te ya keno ya koloba soki nini non na lingika juste na rappeler batu omoni mabe to salaka c'est to semakande mabe to ko récolter yango et okokufa te sans pour autant ko récolter mabe oyo sali wana parce que na français balobi tout se paie ici bas. Bon comprendre. Sikoyo, natali lorsque na moni vidéo oyo, Siméon abimi na prison, batumi bale wana déjà qui complot na bango ba pesana ki déjà ba horaire, ba pesana ki déjà ba horaire akoloba Deborah yo banda, après Deborah ekozala o mususu ya Libanzi, après o ya Libanzi ekozala nani, ekozala ye Siméon. Mais ça fait la honte, hein? Vous savez quoi? Nga na place à batumi sato nenge ba wana na vidéo wana, na place na bango nga na yo ki soni. Na oki soni na lobi eske bazo yeba baza banani ou encore ezaka parce que succès boyi nzoto nde ba que no ba kende nango na sens abo po ba yebana. Vous êtes sûr que no boko yebana siko dans les bons sens to boko yebana dans les mauvais sens. Banani o bako benga bino pembeni oyo munene oyo ya mwasi oyo soki nani soki Deborah oyo nakuna na karokera bobanga déjà aza élément Karine Pala, pas déjà za élément o Deborah o za élément. Bino bozolo ba boko sangisa batu me. Bo sangisa batu na karoker. Mais déjà élément ya boye déjà zo mona na déjà que no za mutu te. Deborah o ya mona ni déjà que no aza mutu te. Siko karoker to yeba te.
Karoker, oza wapi Karine pala yaka mama oz moi si o Deborah o ça aza membre ya Karoker. Bino bolobi ke no bozolingo sangisa siko oyo azo sala oyo eza ko sangisa to eza ndeni, ça c'est l'hypocrisie. Skonga nazo mituna na mibali yango o babali bino na ba famille yango ba famille na bino so ba belle famille na bino vraiment eza passé hein. La grande famille, beau aimer, beau partager. Na yo ki kanda, Seigneur. Simba ngai, Simba motema. Vous savez, parfois, ça la passe, hein. Autant la façon où yo ozo raisonner, autant la façon où makambo ezo salema na kati ya batu, où eza ba injustice, ezo sepelisa batu te, mais batu bazo applaudir de mabe. Famille Libota, je m'excuse. Les autres outils kota la 7e épisode na biso ya film na biso ya Sœur Marie-Hélène. Tomoni Belle-Vie et pas Papa Serge, Tomoni décor, Tomoni Marie-Hélène. Alors tu comprends le cas déjà que non Marie-Hélène a oche la déjà kaka Belle-Vie nini bakali. Donc Papa Serge alinga ba la Belle-Vie. Parce que maman et toi la ABC nani maman Moseka ke non. Et ça maman Moseka, maman Marie Bolelo a ABC ke non. Belle-Vie balingi babalaye. Alors bref, c'est au moins ça. Famille Libota tous allez belé wana. L'obito ota la 8e épisode na biso. Naza vraiment emporté hein, lorsque kana moni vidéo oyo. Alors, bref, c'est au moins ça. Tout matissa ba vie na ba film na biso. Mission eza ya ba 100K koleka. Mission eza ya ba 100K to lembate malgré ba réalité oyo to lembate bandeko. To lembate, je sais que non élévation à mutu et y a toujours na ba problème. Élévation peut-être ya ngambo ya Irsil, na ngambo pe ya Belle-Vie parce que ba to wana mi balende baza ba cible ya sila. Si on a zoé batté, toi, yo osana ba capacité na yo nyonso. Yo soi-disant, moi c'est à boss, ya noko. Yo soi-disant, tout, nyonso komi pesa kaka otopesi otokabeli yo. Mais pourquoi osana kimiate, ozo ciblé kaka batu moko boy? Pourquoi osana kimiate? Hein, maman Loketo? Pourquoi osana kimiate? Parce que batu misatu oyo, eza groupe Simba. Les groupes Simba ndenge bavana moko bandeko natalaka batu bateka soni hein. Vous savez ce que mutu azanga soni, c'est-à-dire que nous sommes mutu non. Abimi toyebaki ke no akobima na ye toyebaki te ke no akolala kuna akokufa kuna kopola na prison te. Et surtout ba prison yango nani ba arrestation yango ya Congo ezanango na valeur te. Le quoi a en Afrique du Sud. Babouili o ndenge bakanga ki elobi weekend. Ah kaka ti lundi eh. Kaka ti lundi. Ba bimiso te. Kaka ti lundi. Si ko imaginer peut-être lundi yango pesa férié au vandi susukuna. Ah, c'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Si ko boye ko comprendre on a yebsa ki bino ke non. Bana mibali o bazaki payer pona kosala eloko bauti kosala ou encore eloko bazo sala. Bomoni siko soki tolobi to solo la loko abatu. Otali vidéo oyo na bango wana bavandi na vidéo ba oloba. Ozana na chana maluba na bango hein? Na chama maluba na bango. Problème na mariage na yo et botala apo boya okanga ba théâtre bandoki yo moko makabozo sala vraiment
cause azeli ya be Vraiment. Vraiment. oyoka libandi oyo libandi alobi bango bazo défendre nzambe nanga ba vraie cause une bonne donc il faut défendre la bonne cause nzambe azoka art ba père ya mokili banga leta mais likambo yango nde Toujours, Ada Libanda, toujours, c'est la famille. La famille. Vraiment, la famille est sacrée. Et quand tu as tout ma bêtise, on a bonne cause, on a Et ça va beaucoup passer une fois là. Je crois, Bolandi, c'est à travers cette vidéo, vous allez vite comprendre que Batubaza Mite Mamabe, si réellement, si là, Mama Loketo Nenga Zawana, Aza spécial, Aza Soki Nenge Ninyana O Batubazo Linga Koche place O Yazo Lingawana, je ne pense pas qu'il y ait occupé Batumoussou. Mais le coup là est cible na ezaka kasila na ni Belleville sila na ni Irsil Pechanga donc toujours comprendre été comment est-ce que tu vas travailler aux a plus na ko luka ka ba problème na ba tunsusu mais pas si mususu ezaka ka ndenge na zoloba awa na uchi koloba awa bandeko ça fait la honte ya ba artiste ça fait vraiment la honte parce que bon, mon bino pe ba artiste et comédien. Quand n'y toloba que vous êtes des hypocrites. Bon, mon bato neti misato nenge bazaba. Aw. Pour na valeur à musala na bino. Bozaki bato moko pe bosali réunion bolobi ke no bango li susute. Loko bango balobi ke no bazo défendre. Si la ba défendre ceux qui cause nini yango ya bien wana bazo loba wana. Mutu akozwa bango ezala kaka nani? Ezala kaka Mama Loketo. Bino ba parce que lorsque l'artiste ba obima boy ba osabuzo ba boy et là tabino nyonso dites-vous encore ou encore ya koloba que lelo musala na bino et baby vie ya ba réalité ya boy ko bimisa ba audio kaka bino bomona ke no to komi to kale ba audio ngwe bi makandenge ni boyebi ke bomoni ke no bondimi siko ke no ba audio ba artiste comédien ba ne ko bimezeka ke no ba artiste ba ngomo de ba tekaka ba ngomo ko de ba bimisa ka ba secret moi na ko kiolo baka to pesa ka nzambe merci parce que makambo yo e umeli trop to ba ne ko comprendre te makambo ngo zo utela wapi nzoki zo utela kaka e pa na bango moko ba artiste comédien quelque part, Babi Makane ba obi mabui na poissa. Pour batupe ba ebakeno à qui nous avons affaire. Méchanceté. Donc, na sala qui analyse moi aussi, c'est pas hier ou encore lelo avant na kende église, je crois. Na loba ki bandeko, kobima ya mwana o Simeon, il a été payé. Et ça qui déjà plan déjà monté. Ce qui m'a dit, c'est mission mususu ya ba communicateur encore communicatrice ya nani ya Mama Loketo, ba ndeka ko ba bozela bo comprendre. Si ko soi-disant artiste et comédien, ozo bima o lo bakeno tozo défendre kaka une bonne cause, tozo défendre kaka une bonne cause. Vous êtes sûr? C'est quoi cette bonne cause à nos zoloba? Ya kolinga ko détruire moko côté les misa mutu mususu. Vous êtes sûr? Et la personne au bino besoin de côté les misa, elle est parfaite. Ça me beau réagir ça ka loko abatu bozo loko abatu moko ba utika kana je sais pas na na okioloba. Bosu ki sabiso ba mususu oyo
tozalaka na mwa réflexion na ya moke ere moko bosukisa biso mayele ere moko bosukisaka biso mayele bonne cause ose bozoloba wana oyo soi-disant moto alibandi oyo azoloba bonne cause eza bonne cause nini après avoir kodétruire bozozwa nini mwasi mpe soi-disant mwana mwasi ezalaka ta te keno toyebi keno bachroniqueuse bazosala boye bazosala boye na mwasi soi-disant mwasi ya mutu tu es une malheureuse toi et ton mari franchement je m'excuse ya kolobango vous êtes de malheureux couple na bino boza ba malheureux elingo ozala bien bodécanter dans peut-être basituation mosusu boza nango na kati ya couple na yo ke koya koluka babitumba mosusu ya boye c'est comme ça na monde alelo avec tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes artistes et comédiens. Aux hommes, moi, c'est Libala. Moi, je ne pense pas que tu peux t'afficher de la manière. Non. Non. Bonne cause, c'est ça que non. Pourquoi il s'abat tout moussou, bon tombe la moutou moussou. Vous êtes sûr? Des bonnes causes, en gros, vraiment, bandeko. Batu bazo bete la bango maboko. Na uti kopé sabino versé hein. Na lobi hein. Lelo passé na biso atangisi. Donc thème ezaki pensa que non. Oyo ko semer ndoko récolter na se amoyo et puis okokufa te. Bandeko okokufa te kaka oyo semer wana ya mabe oko récolter ango a. Bonne cause eza ya koloba ke non. Okwesa muninga, okwesa kotoyo, otombola kotoyo. Boza ba artiste na seki bino, boza donc soni po na bino. Soni penza po na bino. Bomoni ke non. Maman Loketo azo travailler à Zana Kimiate. Ça prouve que non, si la Bissal ou Nenga Zawana azo travailler à Zana Kimiate. Il péchanga asila non? Mais pourquoi Zana Kimiate? Pourquoi kende kokwa el kolinga kokwa isa ou encore kobimisa ba audio ya Gomez. Gomez a un problème te cible na eza Irsil péchanga. Irsil péchanga à côté ça ba film était. Pourquoi maman Loketo a na kimiate? Tokoki komi bamba na sete. Tokoki pe kosala eloko moko te à part ka ndenge tozoloba. Mais lokola mokili elingi mabe, mokili elingi injustice, mokili elingi division, mokili elingi séparation, mokili elingi vérité te. Mais boye bakeno mokili eza ya Nzambe. Mokili eza Nzambe, eza ne loko moko te za na ebandele za na suka te. Eloko nyonso za na ebandele za pe na suka. Mais boke bande suka nango eza la mabete. Soki suka nango kozala kono ya bileli eza mabe makasi pona bino. Et puis ça passe bandeko. Non yo kamutema moko donc passe moko na oloba Seigneur. Donc batu bandimi ezalata peut-être ata ezalata ba fan, ezalata ba chroniqueur nde ba ki ko sala eloko aboye. Ezo make sense ya koloba ba chroniqueur peut-être ba luki na bango base bongo ya ekene nango bongo matière ekoti. Et non pas vous les artistes et comédiens. Et non pas bino ba artistes et comédiens. Botomboli musala na bino te par contre bozo bamba musala na bino na se to ke pa ito zonga. Toke pa ito zonga. Nabangi mokili nabangi mokili vraiment nabangi communauté congolaise nabangi kaka nabangi bandeko nabangi naozanga makambo koloba nazangi penza nakomi na suka ya nakomi na suka penza ya nazoyeba te.
Donc, il n'y a pas moyen que non, il y ait maman loketo, soi-disant si la wana, soit-disant ce qui moi si anoko. Il y a que non, au sali moussala na yo, dans l'amiable, au sali moussala na yo, yo moko bien sans pour autant cibler batou. Moi, je ne pense pas que non, si la, nani, irsil péchanga cibla kayo. Pour ceux qui irsil péchanga zaki moutou kwa cibla kayo. Mais ici péchanga pe azo koti sa ba film moutou loko a moye na chaîne na ye. To kenango bongo. Belle-vie, même, elle est plus focalisée dans le film et Kokoma et tout. Mais pourquoi yon a ngambu na ozana kimiate? Tant que garçon oya libadiazo lo bakeno, nous sommes là juste pour nous défendre pour la bonne cause et voilà. Bonne cause c'est la bonne cause ni nyango. Si la commune Zambé, si la tonga kate, si la zana mabe na été, mais bino wana neboza wana boyebi sila wana na groupe Simba. Na groupe Simba na bobenga ke soki maman moteke soki maman moteke pour na comportement na ye. Papa chef, je dois chercher, il faut na luka. Papa chef, oh, je crois tout le monde benga ngai je crois hein. Papa chef paix à son âme akufa. Aloba nini? Aloba si la boki ko vanda na si la boye. Si la koki ko boma bino nyonso me bokoye bateke no si landa bomi. Comme pour dire que non, elle est trop dangereuse. Bon, imaginez à quel moussika pe alobi que non, ce qui va être si bino que non, si la akoufi. Pour bon dima, bon zelata après 4 jours. Nde bon dima que non akoufi. Pour nini, pour y place à ça, à baby sarakaka. Et puis c'est difficile pour comprendre que c'est d'abord wana. Si la zamo panzi, ota kaka papa na biso na papa chef. Papa chef aloba ngwa lobi si elle est trop dangereuse si la. Pour bon di ma pe que non si la saliwana. Il faut boza la trop sage bo kende malembe banane de bokoya ko découvrir que non si la za dangereuse. Mais ngala zo pe sanza me merci à koloba que non, azo bima déjà na poisa ça pour autant les savoir hein. Toza awa. Oh toko semer na sa moyo. Oh zo semer à mabe ou ko récolter ngo. La preuve aneke na olinga ta kolobela ngo te ye wana za na Lubumbashi. Tango bakutani na soi-disant oyo mususu so qui deux fois oyo ya Jérémie oyo. Et là qu'on a babetaki, elle a qui ça déjà sa personne. Elle a qui ça sa personne. Pour ngai ne na zaboy. Ah, ici pechanga umela. Mu pecha umela. Yo penza leader. Yo penza 1000 esprits. Jérémie a yé lobby oyo. Jérémie oh peut-être a lobby que non. Oza soki inspiration na yé tous oh ya koloba tout onyon so ya koloba kaka. Soki to obi total aza mwana muke peut-être soki yo mama loketo botaka liboso ngo bota peut-être nani et Jérémie wana. Omona que non yo moko zo créer ba biloko moko que non lobby bana na ba ko manquer yo. Na réalité ezo le kalelo na monde na bino. Na bana ba oya lobby ba komi ko manquer bino c'est parce que biyo moko na nous na respecter. Pour bana oyo basala o basali oyo c'est-à-dire que non batala ki ba yebi irsil ba yebi belle vie ba moni que non mama makambo aboye ke na bien na mama loketo po yaza mopanzi yango omoni epa na ye ekenenge keboyi. Donc bino ba artiste comédien jusque là bozo zanga kaka niveau moko ya koloba ke non bolinge la taba na batu mususu dans boule moko ezaka ka YouTube ango. Est-ce que bozo se rendre compte ya musa na bino ndezo ki na ko bambana musa na bino zesu na valeur te munga lelo na yambi na depuis tongo hein parce que na zaki une église ba appelle message et voilà ba on a répondre ba msusu mama moko ayeko benganga alobi mama nga naza Brazzavilloise alobi o ifala loba na suka nango alobi ke non communauté na bino esa soni tolandaka ba théâtre na bino mais communauté na bino ezo sala soni makasi bandeko
Comment est-ce que mboka mususu ko respecter ba artiste na biso et si longtemps que no bino moko no ba artiste bo lingana te bino na bino bozo panza na bino bo beta na makofi bino na bino bozo sala ba biloko moko die bozo ba ndoki. O eza niveau abato baza na maseke. Donc c'est difficile à tel le contrat moko eye ya koloba ke non bokende libanda boye. Na le kozala kaka pasi parce que bino na bino bo lingana ka te. Ata boko kende omona kaka keno ke tomoko na kati eza kaka tomoni toza batu toza ba aveugle te bake Lubumbashi baolingaka bapakola nani mimika bongo salite yanga nyazwaki coup de fil na privé pona babiloko bakendaki na Lubumbashi yena nani na Aïda mais façon bolingo kotisa bango na babuzo bana bino po bopesa ka matière nous là tosi to timbi. C'est botali réaction à Mimi azoka soki bokoy na bozo ba vidéo aova na neka ye moko na kwena ye mais bokeneka bo mamika e caméra po bo lomo na ya ntoza na Mimi et Aïda bébé Aïda si là ça la âge nous autres on a mike wana na mukuse na yeba te so zape mukuse je sais pas moi ça la âge ça bien tai wana ya nzoto ko kaukane ko sa yote ya oza mukolo ah oui hein. Ah oui, hein, tolo belango sikoyo, hein. Si la oza mwana mukete, nzoto wana eko sayote ke nego zotambola na bana nana zobenga bango babombo, nzoto wana eko sayote oza mukolo. Sali la pe âge. Franchement. Si la sali la âge nanu, sali la âge, tika ba fitilité, tika mutema mabe, tika keto, jalousie, tika. Soko za mwasi anoko za na mbongo yondo za soki pomba sen yondo za nyonso basi ba kabelo yango mais utiliser siko mutu na yo ça là quand même âge pozo tamona na bana mikena tu te crois que nous a mwana mike oza mwana muke ko latela ka batu ba kilota mikuse wana yo za mwana muke yo boni boy oh. Toi tu crois que binona ata Belvin nga za no bien Irsil Pechanga na bazo banga yo ba bango te ba kota ndé na bena yo te parce que ça no sense via ba niveau na bango ba ko kota ba ko kitate na niveau yo za ba ko kitate po yo si la peine ngo za wana oyebi Irsil Pechanga très bien to ke pa to zonga oyebi Irsil oyebi yo ko sala kutu sambla te oyebi ki e Irsil. Yo yebi Irsil très bien yo mama loketo yebi Irsil très bien. Ce qu'on ça assembler à nini YouTube. Succès à YouTube. Succès à YouTube est salitaire. Laisse-moi te le dire. Succès à YouTube est ça oh balobaka na soyeli buchafu et ça bon soto. Tala succès na yo ndengo so ke nango ya YouTube et kundi ba image na yo ya CD na ya cassette. Tozo reconnaître yo lisuté. Si la yo soki batie wana batie Irsil Pechanga na yo koloba toke na ngo bongo soki batie penza Irsil Pechanga na telemi yo po telemi na yo koloba yo si la yo boni boye oh bobanjo pesa batu méchant hein bobanjo pesa batu méchant boni ngo profiter batu po avandi kimia soki avandi kimia eza faiblesse te asaleli muto asaleli personnalité na ye asaleli ki star na ye star aza muto a lobaka mingi te star aza muto a sekaka pamba te star aza muto je sais pas différence c'est ça ou encore pe Belvin nga sala pe ba cheo na Belvin no koloba ah tika pe kokosa te to ebi pe monde na YouTube eza ya lokutat to ebi monde na YouTube to benga mukala ici. Hein? To bengo mukala ici nana yebite ke yo za mukala ici to ke pa ito zonga. Oh. Ba bangote so ko succès ya YouTube oyo. Kende nango ka ningo so kende nango tinga ba ndu susu. Oh. Bino mo ko lobisa bato ba biloko mususu il fallait même pas baloba. Succès ni nango ya salité ya YouTube ya YouTube.
moko vanda pe loba ke non mutu ya ta ya bo moto esala ata ya seconde esala ya koloba ke non continue na ko diaboliser bato continue na ko diaboliser mais yeba ke no bandeko basi na ba ciblaka yo te yeba ke no bandeko basi na ba ciblaka yo te Ursule Péchang au solo la kana été Bellevue au solo la kana été Mama Top au solo la kana été Léa Ndaya au solo la kana été nani lisusu botangela nga ba kombo wana yo mutu malamu ya yo succès o mankaka batu ba mama milo po solo la kana été siko oli banjo azolo ba kenon na tozo ko défendre pour une bonne cause nini baye bapesi bino quelque chose boloba bosala neso bino bokesi bokozwa succès na oyo bosala na bozaki na groupe simba bozwa succès te succès boya nzoto na buzoba sinde boye siko ko mibimisa siko bazoba bino moko ya koloba keno bakozwa esu bino te la grande famille bolimbisa oh my god. Parfois, ils ont payé sa kanda, vous savez. Parfois, ils ont payé sa kanda. Et à côté là, sans ça qui vous montre exacté. Nazo bate façon on ga nazo réfléchir ou bien façon on ga nazo monner la makambo. Nazo na koti sana no mwasi la wana na mutu na ye. Pour encore nous autres wana mike wana ndenge se kauki wana zota mona na bana mike na akanisi na za mwana muke. Mais non, si là. Non. Oza yaya. Bana no zota mona na bango soki obota avant obota banana ba kilota no zola te kosa yo te c'est là quand même âge na yo juste kuna ba bêtise ozo memela batu na nani awa oza na ba fan na yo sali la ba fan na yo komela bango ba film sepeli sa bango et non pas kaka ba problème na baninga aussi blaka baninga ya yo succès faut ko finga baninga mais non. Famille Libota, bolimbisa ngai. Babone, pardon, bolimbisa ngai. C'est une matina qui pensa nango bongo bolimbisa, hein? Bolimbisa. Parfois, vous savez, ça fait mal. Et soukisa mutema, et soukisa. Si la wana soki mama loketo aza mwana mukete, toza kaka awa. Linda pe azana liste ya batu o ya solo na bango te. Ah, écoute, nous avons sous bon, nous avons créé un problème, nous avons appelé sous gay shopping, ça t'est, hein? Nous avons SBB, je ne sais pas trop. Nous avons habité. Prise capé, mais maman. Donc, basé belé. Si vous avez comédien misato bimi na combo peut-être ya Ursule Péchang na combo ya Bellevue. Si ko ya batu o mususu oyo ba mama Milo ba mama Top o yesi la solo na ba ngote ba leya. Donc bino yesi ble na yeza kaka Ursule Péchang na Bellevue. Mais ezo bambaye na seti. Ezo bambaye na se parce que bana na mibale na pe baza ba lekine na musika to ke pa ito zonga. Asalela nde ajawa. Hey. La grande famille, je m'excuse. Na mati liko makas. On te nanga église dans Sambeli nanga. Hey. Je vous aime, hein. Famille libota tous aller belé wana pona filmer na biso. Si na beti sibino libaku boli misanga na mutu. Vous savez, nga nazaka hypocrite na sa musala nanga pour de vrai. Alors tokutani, bisous, bye.